Mbote mon kilmo bimbe senko ba ki bozele belé boza kota la haut-parleur bi pa inyo bozwami. Le message ezali c'est mon l'unité nationale biso nyo surtout à la cima ya mapinga na biso cima ya mboka na biso le moment ezali temps ya ko soit naté ezali temps ya ko to bois que la na mbela té mais ezali temps tout tika ba couleur politique na biso le rôle match et beta marabiso nyo surtout ta ravare se pour soutenir mboka. Il est temps que biso nyo surtout soutenir alors bato ba ya molimo ba panafricain baza ko lobani ni bobi émission ezala émission na bino pour na ba panafricain ba yo vraiment ba raisonnera malamu ba oyo bazali soudé na mabele na bango ezali esika wapi tozali ko la musa bandeko tozali ko pesa un peu message na biso lo lenge nini tokoki ko sala po ete to ko sala ini na moment oyo toza vraiment na bosenga ya peuple congolais o toza na bosenga ya conscientisation toza na bosenga ya éveil et ko kozalema pas de distraction na kati na biso tozali wana mama titi on a joki ndo pesa mbote mama titi mbote papa mketi boni yo madame voilà et c'est mama kasi ya koyamba sous invitation na biso mikolo ebele bande ko pe mikolo ebele talaka moi épidémie les cas qui ba grippe bandini bon. Et puis, bonne année, tout le monde va fêter surtout on a simato to banda, ça va. Voilà. Ba maman pe baza pe ba kotili ka momboka. Toté. Maman il faut to kota. Toko tikate. Ouais. Toko tikate. Po bana o bazo kende kuna baza bana biso. Ouais. Mi bayona baza mi bay botoro mi bay na biso Ouais. Mi bay na biso, bana na biso, ba papa na biso, bande ko na biso nde bazo kende kuna. Trop fanda boité. Soy ba garçon, nyon so na mboka basidi ou bien misa les autres ndete. To lambela bana ndeni. Biso za ba mama. Biso bonga toto ni sanzungu na biloko kolia. Ba trouble la boye et ça la défense et peki ça biso ba mama. To fanda kimia. Biso to li kimia na mboka na biso. Soy ça ba longole so kimia. To za pe tranquillité. Il faut to ko tapi makambongo. Il faut te le belango. Bah maman. Mais na histoire de fois étant que Sarabie Sopé na battant ba Égypte antique, les femmes aussi bazara ko kende pe ko bunda. Bah oui. Bah c'est ça que au bunda. Si ko biso basi, toza na ronde la biso zara makasi. Biso zara moi ça sera spirituel. Moi ça t'a tellement que bitumba avec un esprit. Akende kaka na entraînement militaire biso bato ke esprit to sera na technique na biso ya spirituel o to ko isaka ba biloko mususu na bitumba to ke boyete to lata esprit to sera na ba technique na biso ya bitumba o ya banda bokoko na biso mais oyo ba bosana to sali to bosana to sali la ko souté nde kasi bazara pe kolonga. Oh, balonga tindeni. Tu peux par exemple à Amazon, il y a Dahomey. Balonga rat. Balonga rat mo boy. Faiblesse pour l'autre monde que c'est apparemment la femme, elle se voit que il faut avoir la belle forme, il faut avoir habiller na TikTok, la femme congolaise, il faut avoir Ami Lakissa, il y a son matabavion, il y a son sac à bien. Il y a quelque chose à la chirurgie. En fait, la femme s'est dégradée. Les bilans qu'on a besoin de salongo pour la baby qui est koto qui mieza. Mais là il y a qui est de osala biloko wana. Azo ko mila kisawata. So ka sali kuna aya mila kisao. Monsieur moyen on mila kisao zate. Asa ila ona. Donc il faut oui, la conscience. Il faut surtout ça la conscience que awa bazo attaquer biso. Bazo attaquer biso. Problème est que to mi bomba to ka sonu bien unité et puis to zo tia pe ko banga te na population te ngana zo no sa population congolaise que to za makasi nde po to mi yeba te to za rande makasi bandakala po na guerre oya 40-45 force publique et kendaka histoire na rezandede tango Hitler Adolf alinga attaquer ba juif ayebisi nani ake papap to banda na ebandelia na place ya pape ake papap alors batu na bino bokomaka na Bible peuple élu bakoti Europe mobimba baza pepa na biso mais nga na lingi makamla baza bizali mususu eza bien mususu eza mabe
nalingi Sodome et Gomorrhe pas nangati. Papa le oui, côté nous en a raison. Pour biso côté tout ça chrétien catholique. Bango ba boya ki na christianisme. Nazo pesa yo loko moko oyo ko boma croix de David. Pour Hitler azali nga wana to ba sur le plan spirituel. Biso zo nga nazo makama minduki te. Ouais. Sur le plan spirituel. Hitler a le but tozo koka croix de David te. Tozo croix de David te. Et l'équipe Makas, il y a la puissance Makas. Papa le binae, nazo pesa yo croix gamé. Et l'équipe croix David na Makas. Hitler Adolf a dit croix gamé, avant dit qu'on attaquer bah juif, attaquer bah juif, titi. À vaincre Bango, t'as la grande salaki chambre à gaz, bah goulag, bah ni, bah Shoah, à l'embissé bah juif. C'est quoi, afin d'être, et là on a repris ses puissances, à une puissance suprême, à côté de l'Europe, à côté de l'Europe européenne. Charles de Gaulle, habitait, papa. Yo komi ko bomana biso bande ko na ondeni. Ake papa. On est passé à Makambouana. Bon, on se dans les secrets. Ake papa. Et puis si papa, moutono peut ça qui quoi gamé. Tout ça qui d'accord pas nettoyer Europe. Na peuple lui na bino. Quoi gamé wana ça le quoi gamé ngwana. Tout ça au monde wana. Voilà. Quoi gamé ngwana. Donc le logo tout monde ka bango ba tchaka na sentiment. Les arabes symbole de la force spirituelle. C'est la force spirituelle. Et Grégor Mobimba. Quoi gamé wana. Abina on peut so quoi gamé okede ko aussi ça ba juif. C'est quoi yena quoi gamé mon kazana puissance a comme ko attaquer les européens. Charles de Gaulle a jamais yo ko aussi ça bisote azongeli pape. Alebi mutuno pesa ki force ya bon ba juif comme ko bona biso ndenge nini. Papa le bin na ça qui erreur. Ça qui erreur. Mais naza na population moko en Afrique. Na colonie ya Léopold. Là on a été sur Léopold 1, sur Léopold 2. Beaucoup de retour na Léopold. Na colonie na ye azana batu, bazana puissance ya koleka croix gamé. Ba yepsi Léopold, Léopold a dit oui, ngana yebatu na baza kuna ba ko sala likambwana. A bengisi batu na ye Belgique. A eu beau ça là, force publique. Pour réunir batu sur la puissance spirituelle kuna. Baké de gros, aussi sa guerre baké de gros, si ça puissance ya croix gamé. Ba réunir batu. Bangala déjà baza ba guerrier. De par nature Bangala baza ba guerrier. Baluba. Ba peuple nyonso ezaki na ba puissance, ba sakata, ba Congo Mobimba, baluki ba réunir bango. Basali ba réunion na bango. Siko balobi biso toko tranzela na bino wana te. Oh avion e, oh camion e te. Ba bimeli kota ki sangani. Ba avenue onyo seza awa, ba asosa, ba gambela, ba nini mususu kut na komaki. Mususu kut na komaki. Asosa, Gambela, Birmanie, Éthiopie, Sayo, Salwa, Moussouba Bossen. Bon. Nous sommes venus, surtout na Kassavubu. Surtout na Kassavubu et Tondiao. Des places, c'est au Kenya. Namakolo. Basoda na biso. Basoda na biso. Ba Congolais. La force publique. Ba Congolais. École, monsieur Kotarité, car ba Congolais, pur sang. Ba Kei. Bazo katisa ba mboka nyonso nazo tanga o ti le bazo katisa wana ko kasete bazo lekisa bango so ba komi basali ba machine bango na baleki so ba komi basali biloko na bango na baleki kanisa kaka kisanga nyawa ti to koma na Birmanie potot ouais ba ko mandeni kuna ne bakuti Hitler Adolf bitumbeleki makasi po Hitler azali na magie makasi bitumbeleki makasi basangani bakoti réunion nani akokota musakata le binga na kokota pole bazo kokota na le bazo kendera ba bazo beta bakake bazali yo bazo bimisa banyoka bazali yo bazo sala boye bazali yo bazo kobundaka na maboko basa donc pour donc bokoko na biso nde si sa guerre
mondial ya 40-45. Donc ba memi ya bango kake ba o ya bango soki mbasu ba o ya bango o nyonso yo ozana makasi ya bokoko mema kota bakei musakata le biga nazo kota a signé na ebina kombo na loba kombo te loba kombo na eza ba héros na biso eza ba héros na biso to ko bomba bango te bon à vérifier mbali comment on mbali tokotuna fumuchile tokotuna fumuchile mote bipa ya zwami mbali akoti azwi kaka Hitler babungi naye guerre ici osoka place bakunda Hitler donc musakata nde abima na Hitler azwa Hitler Adolphe soki lelo soda nyonso azoyoka ngai aya koloba keza lokuta yango wana force publique yango wana congolais soda ya Congo afutaka transport te po bakendaka makolo ti na place Hitler azalaki basisi guerre ya 40-45 bato ya Léopold osomona yana ancien combattant na biso oh moko na bango atikalaka oh papa yaki ko bimisa nani prince entre prince na papa le dernier le dernier le belge bako bimisela nini moto azali kotambola atikali kokufa ndeni babimiselaki nini bon donc ça veut dire que tout le bac na moment où il sengaka vraiment bokoko na biso pe il faut payer bima bokoko il faut bima na monde entier Hitler azoke senga pape eza bokoko na monte l'air Charles de Gaulle a remis puis qui ça mutu na yo ya le bibo ke pa Léopold a ke remis ba bokoko ya colonie na ye pour bango Croix Gammée et Bomi Croix Gammée et Bomi étoile de David Croix Gammée Europe ezo mutakoka ko Croix Gammée azate ezala américain ezala na ezate ba ko sont des forces publiques na Congo il fallait congolais mais congolais y a comme congolais nyo sauté mais pas congolais oya bokoko ce qui fait mal maintenant maman titi ezala que marambo biso tanto evera batu balinga bokoko na bango kongomani yeba linga ekolo na yo tout quelqu'un ba tribalisme tout ça ba force ensemble les gens si on parlait par exemple na mamso ceux qui ba religion ba importer la biso bona bat ba mona kitoko mais quand il s'agit marambo boy de fond bato bamona rabete mais na makambo boy na ba situation boy skoyo conscience c'est que ekomaka parce que bandeko ba ko benga ngai papa mukendi bato boko ba lobi nini papa mukendi ba chef coutumier ba lobi biso tozoloba likambo chef coutumier ezate likambo ya ngunza ezate d'ailleurs ba ngunza kingunzisme ba yate pourquoi izi mona batia yani ki ngunza ki ngunza qui ezopesa force na ngunza isme batia mo padi est-ce que pour na ya ngwana il faut que bayate ezaki ndoki bandoliana isme soko tie isme comme doctrine lié baliana bako tangisa pe makila na doctrine isme sera maléfique isme tribu tribal tribaliste tribalisme bako mbemelango bato batia kingunza isme pour nini ezopesa dini et comme la force mibale force ya ki ya bokoko na isme et utuwa te même misusu bazaka na nini peut-être pour na français non français pour franciser makambo ngunza osala makambo na lingala na kikongo na kiswahili na munoko na bino isme yo tiani pour so tie isme ngunza lo baka français to sala bokoko na biso na français ou bien kingu bangunzo ya kingunzisme bayate basi ba baby ngunza ka ya naturel wala sela bongunza ou bien kingunza wana ndako ya pona makambo mboka boy donc c'est na mboka to lingite batu ba ya ko perturber ba ya distraction to boy mais maman c'est pas que non le moment il y a unité oui, tout le monde unité, a pas pasteur mais non c'est pas plus qu'il faut l'unité nous on veut pas la quantité on veut la qualité bateau ba force publique ba kende ba ezai Congo bobi matin parce que quelques personnes ba élite donc la crème de crème on va que ça on va que boma Croix Gammée
C'était pas n'importe qui. C'était la crème des crèmes de Bokoko. Donc c'est pas ça vraiment sélection. Sélection. Et ça, pour battre monsieur beaucoup le sélection ça les maté bisognon sokaka tozala tout ça bozala on a qui na ici mo soche na kingonza. Oh osadi. Okuselota. Izmena yaona na mtuna izmena batiango ya nini? Pour qui? Ils ont juste pour français côté trop français côté la nani et côté un peu trop français côté quand tu parles bien français ndé ba monique wana uzama yele là somme tozo balinga là wana ça complexe ngana kondi mateke mutazo ba français sama yele jamais na ba classe na ba on bezaka ba échec balo ba sur français mais premier azara l'échec azara l'échec na uta l'échec bisa auta na Congo pour que ndo l'échec kuna banotaka bato ba A plus ba A banotaka siko l'échec na bango ya français na azara congolais nalobaka français bourrique na bango bourrique na bango mais ça, et où t'as wapi yango quand quelqu'un parle la langue étrangère biso bon complexe complexe autant na ba évoluer yebi le solo ba évoluer complexe autant kuna il a pas évolué. Il a pas évolué. Il a complexe. Mais c'est quoi? Et là, on a zolo. On a zolo parce que ah, tu as la force. Bah militaire n'a pas bunda. Et puis bah ça bah brave. Bah zo bunda pétana. Bah zo bunda makasi. Bah ça on a pensé toboité. Mais il faut topé ça bah on top bakise la bah on makasi. Top bakise la bah on makasi à bokoko. Pour eux, ils ont fait des militaires. Mais, ils ont fait force à Bokoko. Ils ont fait force à Bokoko. Ils ont ex-face. Ex-face de Abunda Bitumana Angola. Parce que les militaires congolais ne sont pas des casse là-bas. Akena Bitumana Angola, Savim Binana. Akena Bitumana Tchad. À Longwe Awa, l'air Nani Sassung, sa chef Farnae. Ils ont dérangé Mobutu, ils ont talabé, mais ils ont phare. Atteindre moins de 12 personnes. Ba pikola phare wana, ba koti Congo Brazza, ba kati simai, ba koti Congo Brazza, ba pikoli phare zona ba memeli Mobutu. Ba pikoli phare, ba memeli Mobutu. Est-ce que ba kota kaka papa voilà là voilà là c'est là toujours information officielle le lengenini marambongo ils allaient ko kendele na côté FRDC mais vous allez toujours ensemble Nabino. Alors Mama Titi toko kasuko toujours ko lobela susu le côté ya makambo oyo, mais est-ce que vous reconnaissez que beaucoup qu'on a biso à un certain moment faille côté des gens le long de la landing de Komoro Zomi tout na question le papa Mukendi tourner la ngana battu na biso beaucoup parce que yonde muto sangsara bango nyonso na kindoki nyonso même la sorcellerie battu ba kizara en Afrique na ndenge izalé libande ko mona même la sorcellerie dans ma famille le lengeni ni c'est là que occidentaux ces gens là ba meka un peu ko mater la biso à un certain moment ba meka ba mater la biso na ndeni po neti kana zolo baboy batona o ba bokoko na biso na bazaki na état christique soki na lobi na lembi boyo kingate abungi abineti bozo kangate botikala abungi neti ren nzinga abungaka tozaki na capacité wana ya kolimo na mokili okoti na monde mususu yango nazomona ke batikaki tozoyebisa bino botika bozoyoka te tozoyebisa bino botika bozoyoka te abungi na boulevard il y a 30 juin na gare centrale wana soko leki gare centrale leki soza comme quelque part wana nzete moko ezala na chaîne place kimbango zoko kota zobunga nzete wana ezala ti lelo batia chaîne bato bakipa yango te nzete wana ezala enchaîné bakanga yango chaîne place kimbangu azali kokota soki balandi la gare centrale awa soko leki gare centrale ozoki neti soza comme voilà donc toi en face il y a galerie présidentielle nzete moko ezala na bakanga chaîne
kende mbango kanga photo po bango bazaso otangi yango balongoli Baki au kata. Voilà, tout ça. C'est-à-dire que Eza porte à vortex. Ba vortex c'est pas la chose. Eze belé. Na se mabanga ya Kinsuka. Le wana zaki na temps égyptien. Ba arabe bazolanda, ba savant bazaki na savoir parce que lingo bota ba savoir. Ba komi côté ya Kinsuka, ba sala incantation. Ba koti na mai. Mabanga ilikolo. Ba arabe batikali. Ba bungi. Ton barab bayaka. Ba arabe bazolanda bango, bakanga bango bota bango savoir bazaki na. Ba savant bazaki na ba document na bango. C'est l'incantation. Donc ça veut dire que nos ancêtres écrivaient déjà pour la barbe balobaraki bako bando. Oui, je sais bazo commenter. Oh écriture biso to yebara commenter bato bako ko bayebara commenter to apprendre en haut et pas ya bako. To loba lem se zai koko na ye. Ponga bako na rebe koko. Donc bato baloba bo wana eza koko na bao. Se zai koko na ye. Ponga koko na rebe koko. Oui, mais c'est une écriture. Ouais. Il y a une écriture parce que langue c'est quoi? Bon, langue déjà ba langue na biso ezali ba preuve. Ba preuve mais elekela kanga tango ba kongomani msusu ba lobaka mamba bongo. Ah bon. Pour langue ezali mais écriture ezala tendenge nini? Elekela kanga na mutune kolo ezali so batunye tribune e oboza la langue na bino, langue maternelle. La écriture ezalaka. Nga chef coutumier moko ya koto. Babi bango bazane. Siko bazaka eloko na ba bomba yango. Biloko mingi ezalaka me babomba pour persécution des kaki. Ata lelo so ba pesio écriture wana ba ko lando ba yo comment. Ba na soto la kisi bango ba sa persécuter. Pourquoi likambo ba finamingi likambo écriture? Ce qui yo oyebe écriture. Oko déchiffrer hiéroglyphe. Oko déchiffrer neti ngana kende ki na Égypte. Na moni na ba vallée des reines ba architecte pharaon o batonga vallée des reines ba tombo ya ba reine wana basa mibale mbai na kaboze basa ba congolais te mbai na kaboze basa ba congolais kaboze za wana Congo eza na Tanzanie eza mbai kutu komo papa nanga Mbaïna Kabose, architecte ya pharaon. Donc vallée des reines anenine. Si ko kende na Abu Simbel. Au moment na venu wana pas Abu Simbel les appelle kota suka ya Nubie ya Égypte. Avant kota na Soudan. Avenue na zolongwa na Égypte ezo kende na Soudan. Si ko avenue na kombo nango Sombela. Avenue Sombela. Na tali tinga oh. Mais eloko ba changer ngo. Ba français ba changer kombo ya Abu Simbel. Donc, place il fallait Abu Sombela. Pour na Chiluba. Oui. Kusomba ezali s'asseoir. Kusombela ezali s'asseoir sur. Avenue Sombela. Donc, eza Abu Sombela, la place où le père est assis. Ce qui est Abu Simbela au mona pharaon a fait na moisine. Alors Sombela pesa na Chiluba. Sombela ezali Chiluba. Bon, tanasiko kuna. Tito Koma. Sombela les Chiluba. Et ça continue comme pour na Chiluba. Mo s'asseoir ezakaka Sombela. Ku Sombela ezali s'asseoir sur. Ku Somba ezali s'asseoir. Abu Sombela. Mo correct yangwana. Et ça simbel te. Ba français doit changer ba simbel. Pour comme arabiser. Donc, bazo détruire. Ba preuve nyonso to rosa nango que tozara na civilisation moroboy. Bazo tia biloko na bon. Bazo tia biloko na bon. Ce qui appelle saki na zaika na loyenge ya touriste. Nenga na sala rapprochement onata. Alors, on voit par exemple Boma, où ils allaient comme Boma. Balongoli M et comme B. Boma. Goma, où ils allaient comme Ngoma. Balongoli N. Et ça est biloko Sombela ba komisango Simbel fait mais par quelle intention? Tanganyika eza Tonga Ninka. Tanganyika eza bongo te? Tonga Ninka. Ninka c'est la mer. Tonga je crois c'est la croix de la mer.
La croix de la mer. Ce qu'on va biloko na or Tanganyika wana mai wana ezali très primordial pour la spiritualité na biso. Ya mboka na biso. Mai ya mama mer l'origine même. Ninka na chiluba o ya lulua. Ninka ezaki mama, elaki mama. Nika. L'étoile de la mer. Ce que maman wana ozana boyebi ya makasi. L'étoile de la mer. Voilà peut na une signification dans côté mais en tout cas eza na peut ce qui tonga wa eza étoile pesa solo bien bon relation na étoile de la mer ndena ebité so ezopesani. Voilà. Alors c'est que écriture, on va voir par exemple les Chinois au prennent qui l'anglais sali effort mais comme anglais langue na bango bazo comme anglais langue na bango mais ndeni batika ki ba chinois na liberté on a que bango pe ba auto appelé colonisé d'ailleurs par plusieurs colons. Pourquoi ils ont eu cette liberté là mais balingi ba africain ba za na liberté peuple mususu bazo mona bango tinate surtout banglais bazo mona ke bango baza na puissance makasi biloko na bango mike na eza une importance te. Tala bien ba pays anglophone batikaka moi beaucoup qu'on a bango pour besoin qui peut monter bon besoin on a que ba super puissance tu biloko na bango na ça absolu biloko na bango ça absolu mais ba belge c'était ba belge il fallait ba casse pour ba yeba que bateau ba uti kuna na civilisation makasi donc il fallait ba boma bloc ebelé pour tout la carte dans le vide. Donc comme qu'on détruire pour bâtir biso tout le monde indien quand même ça il peut fort côté à langue tout ça mais tout un certain toujours qui a langue écriture na biso mandombe mais quand peu ko sondé ngo mandombe na bon makamu susu to o le baka bongo te et cause à l'inspirer comme cause à la paix triqué na mona yango ezala pesa clarté. En Égypte na ba fouille est-ce que mona qui yango répertorié si c'était parmi ba langue na biso ancienne et ba écriture ancienne mandombe eza biloko lelo mandombe eza influence sika mandombe eza écriture à kalaté. Alors mais pour toi avancer maman Titi il faut quoi il faut to comme na connaissance na maîtrise ya ba écriture na biso pour to déchiffrer hiéroglyphes to comment parce que nyoso na bango bazongo c'est yango na bango baza ko salela. Bon problème eza neti sikoyo boy tozo sengati ngako nazo senga na ba kokonde ba bima na ba tanière sortez de vos tanières ba bombana po ba yoka bango te bato baza na connaissance wana soko moni ekutundenga akozala nazo afandi na kwana ozo pesa uta importance te bazala na bango na biso bazo fanda ba otala biso kande toza bazo ba wana mais tozo mona bango te okoma kutukura omona na tina te problème c'est ngana omona na tina te pona nazo ba français te azola ta bien te azaka bongo mais ça na connaissance yosko zo mona ke yoza maele oza civilisé ozo ba français okenda classe mais il y a makambo koleka na universitaire c'est ça il faut tout s'intéresser na batouana tout ça l'appel d'offre oyo nyonso aza na connaissance ya bokoko abima ntango eza ya te ya kobomba lisusu babima baya kosalisa mboka baya kosoutenir basoda na biso bazobunda mpenza bazobunda et puis bazoprotéger population na biloko baza mpenza na capacité mais il faut topesa bango force alors mais bachinois balobaka na nini babouddhiste babaka le corps et l'esprit bango baza corps c'est comme ça topesa mon esprit to sangisa esprit place moko to tindikela bon ouais et ça là que Grégoire ezala makasi sikoyo le corps et l'esprit baza expérimenté baza basoda peza basoda de terrain baza peza expérimenté voilà alors mais bande comme sous qu'on a minute baza royeba te ba biso ba ils vont le faire comment tant toujours singa na unité bo c'est-à-dire que oyo asambelaka kaka ndenge ganga kaka asala yango pe bato basambelaka bakosa bango lokola biso nyonso il faut kanga misu bato nyonso basambelaka bayebi bokoko nakotanga ye mama titi nakotanga ye oyo nani bango bakataka balien prophète bakajika
nga moko na yoki akowanga na te nga moko na yoki na internet abi mboka ya Kimbangu mboka ya Lumumba. Et là tout le monde a partout, c'est comme tout le monde même bakati ba komo brandir Kimbangu qui pas vite ba komo loba. Siko non ki mutu moko talo bimboka ya Jésus. Minute. Baloba to mona bango. Baloba to mona bango. Mboka ya Jésus. La minute. Toyebisaka bango botika makambo ya Jésus. Botika makambo ya Jésus bazoni nga oyoka biso te. Tala siko. Mboka ezali ya biso. Force na biso saka na kati na biso. Force na biso ko utaka na mabele na biso. Force na biso ko utaka na banda te. Mais na minute au moment titi to sala ndeni mais kaka ne ba prière bongo ba ya kaka to sangana kaka to prier ba prier kaka bakashika eza onga na yokaki bakashika lobi mboka ya Kimbangu mboka ya Lumumba. Je lui salue d'ailleurs je pense sur la émission donc benga prof émission attaque prof na émission de solo la force na za nango ya ba prophétie na bani azomona eza ya Jésus te abota mabongo siko bakotisi bango na biloko ya Yesu bamiyebiti bakoti bongo abotama bongo. Est-ce que Jésus a fait ça à mon vision? Yo so abotama na mon vision comprendre te na minute yo mais bon chef de l'état lobby que ba confession religieuse nyonso to sangana siko to ponana na kati na biso wana mais ko sangana ngo to ponana. Maman, tu as payé sa maternité. Il faut la crème de crème. On n'a plus besoin de la quantité. On a besoin de la qualité. Ah, dans Zoloba, maman oya Monique, azana mwana ya bufang, mutu pambate. Abenga ngato sangala. Maman nyonso oya Monique aza élu. Ba réincarné otobete la basolo. O azana pouvoir ya bokoko. Abenga ngato sangala. O azana ngota yete. Aya ko betela biso basolo Yesu te. Mama titi. Nazo boya mutu te. Na boyi bango te. Tozana ta distraction lisusu te. Balongi balobi depuis mwanda semi bazolo bakaka bazo tangisa kaka vuva bazolo ba papa kusa lobi ba ngunza boni balobi. Basi balobi. Siko tozana bezo ba o ba yokaki. O ba saleli ba tu ya qualité. Ba mama nyonso yo yokaka o kimpa vita. O boy ngamo pe na sa kimpa vita. Ngape na sa na komba kimpa vita. Ouais, c'est parce que vous avez kati ya litu wana itumba wana. Ba pesa nga pesa kombona na chef coutumier moko ya Bandundu na koko ya Mangongele. Wona ezali sona ko betelo ko so ina betelo. Ouais. Mais parce que ça ba réincarnation milimo wana pesa kota na kati ya bato. Lena ebisi bango kombona nga ya kakunda ka mujipanda. Mise à part ba mujinga ba nini na za kakunda ka mujipanda kombona pesa mama na biso yango wana. Kakunda ka mujipanda. Yo loti saka maman na yo. Oui. Oloti maman que na ngai nazali kakunda ka mujipanda. Indépendance, la petite vieille de l'indépendance. Sikoyo. Maman, est-ce qu'elle exécutaki ndoto wana? Ah bon bon ti nande na yo kola yo ebsanga. Mais ba pesa ki ope kombo na te. Te na mikanda ba pesa kombo na te. Ya pesa kombo mususu. Mais kombo ya dikka encore na ba tradition na biso papa po ndima ke maman pesi kombo. Te papa msa na problème te. Maman banga kito comment? Te ngai ngana zana no muji. Kombo ya pesa kinga ezana message mususu. Message mususu ya bambi la bibi. Ezana message mususu. Mujinga ezana message mususu. Kakunda ka mujipanda ero yebsanga le na koli. Le na koli. Donc nazana misala ya kimpa vita na ba pesa pe lititi. Ba pesa pe symbole nango. Donc muto azala kombo ozo kombo ya famille na bino oyebi ni lititi ya kombo na yo oyebi ni mission ya kombo na yo ya vie na yo dans mawa trop mawa osani ozaka mbalotage bandotindo boy bazo utiliser kutu yo mama tiko bat ba osala ndenge nini po ba oya miyebi ke ngai naza neti na solene bala basi mwa mingi na yebisa wangi yoza boy sala boy oui ba miyebi ba ya ata 5. Donc c'est que na Congo il y a des étoiles mais bombama na ko kata connexion na biso to kata ba miyebi te envers les ancêtres. Ata oya miyebi
moyen ça les athées pour parents à se permettre de et l'autre on est fongom. Et puis comment on bang un peu comment jugement il y a battu jugement. Voilà, aujourd'hui quand tu parles il y a tradition, aux hommes un peu qu'on l'accès bandeko, aux hommes on a côté qui na français, te bata français ba français siko. Bata français. On a compris que c'est notre pays. Français ont sauvé biso. Donc le barabala on a bango mais ils n'ont donc na maramna biso ba kangi munoko. Pas le français. Donc là du coup là qui que comment yo mo remis en charge. Sur quelle base? Nanine, pour français et coquilloté ou bien yo coquille français. Base mais il faut zonga, il faut zonga. Il faut zonga. On comprend que il faut na zonga. Azonga wapi? Soza Muswahili, yekola Kiswahili. Soza Muluba, yekola Chiluba, oza Mukongo. Yekola français, français muso bazali mais bayebi tradition. Azol français mais ayebi pe na tradition. Azol ça il on a français. Ouais. Bayebi bazali. Ouais. Bazali. Mais au baza perdu, au baza ka koloba français dans le vide. Ba le basiko français. Bisoye. Voilà. Comme nasuka il y a presque nasuka émission na biso, merci na bande konyoso. Mutala ki biso est belé. Alors maman Titi, bino ba maman, bino nde boza société autozoami. Bien que dépravation des mères c'est allé tellement makasi bana surtout tali même naba surtout réseaux sociaux yo, quand on voit la jeune fille d'aujourd'hui la femme ya lelo ngana zomi tout dans 10 ans 20 ans ceux qui 30 ans 40 ans maman na biso bazali sous té na zomi tout na bana oya biso bazala na bakoko ya ndenge nini je sais pas bakoko banda ko lata ba roba mukuse azol lokaba kokololo na e roba mukuse c'est un problème ta eza eloko eza na kati na yo ndeza na problème roba mukuse c'est un problème ta aujourd'hui pour mutu pour na mwasi amona kaza mwasi nazomona même ba jeune fille baza sora lati lamba il faut côté ya sima et ezipate dans liboso boye kita nango mais côté ya sima ezipate c'est comme si la tête ya bana basi na biso et comme nango na sima na sima ezipate ndede elle m'a dit maman bisayo Nazaré mon la voiture aux les causes la réalité mais je t'ai dit et donc problème est ça et l'embâté problème est ça et l'embâté kala tozoro la tabilambate kala tozaye kutu mundele nda yaki ko latisa mwasi ya Congo et lamba pour ça yoka basi na mozo ke la basi ona zuwa parce que la maman na biso zuwa ya nini mama ti nzoto kitoko mibali na bongo botala ka basi botala nzoto wana sikoyo bolata bango bilamba babubu wala bolata bakanza ku wana eza biloko mindele leba biso bakuta biso na bakanza kuna na ba mabaya bakota ba Afrique de l'Ouest bakoti bango babubu babubu ya Afrique de l'Ouest c'est ça ba musulman biso awa bato balati biso ba mabaya na ba mabaya na maputa liputa tozo la ta déjà ou bien ka moi jupe mais tozo ki tolo polele parce qu'il fait chaud soutien au ya biso to ça non les mamans mais c'est vraiment libéré la salle parce que tolo polele la partie la plus intime il y a autres il y a africaine ils allaient à partir de la taille tina mi genou ici. Alors, comme les gens n'étaient pas pervers dans leur esprit, donc mobali ba kosala ba dépravation te ba bisoba te déjà na mututé eza na mututé mais les loka ka vraiment on naturellement na monde d'abord bazaki ko se gérer ndenge wana perversion ye na mundele l'air a moni bongo akomola tsayo elamba na basango eza bien te faut se couvrir eza bien te faut se couvrir de batie perversion na mutu ya bato de ba baby si esprit ya bato donc comme ça tout monde ata ba jeune batiki
bala ta ba soutien te tout moment nango tout même ma bête il faut imposer bala ba tout parce que batunde soutien et ça objet séduction on a loi moi neti kabelo et ça objet séduction soutien gorge et ça objet séduction maman titi oui moi qui le monde en enfer hein batu bala te soutien te hein on leur juge que eza mabe on soutien de kotunde et ça pour séduire les sous davantage. Et ça est leur séduction. Soutien pour nabiso on a climat nabiso. Ba soutien que tu là ta oise une éponge na katwana. Oise une éponge. Et ça la ramolunge makasi. Hein? Ça rend malade. Hein? Ils ont peur de cancer parce que leur autres toka. Au là tu le tala salaire ndenge ça. Bon, bah, tout ça, on a pas poitrine, là, tu sais, il y a kilo, il y a moto, il y a toka. Il fallait tout ça, on a adapté soit tu as adapté le climat nabiso, hein, soit à la tate. C'est ça. À la tanaïte, soit à la tite à Okufa. À la tanaïte, hein? Voilà. Maman Titi, comment est-ce que Bande comme ça, yo pour ma question, si possible. Bon, pour la bande dans le lobby, on a besoin de 5 mamans. Pas, en tout cas, sur l'équipe 10. Yo linga ba dérangement te. Linga dérangement te. Linga te o ya roye la ngaba masolo ya sokinde ni te. 5. Ya makasi wana o ya yebi ko bokoko na e ba lesa e fufu ya machette. Moi il faut battre na machette ba futa mbile zo tanga wana. O wana ndena lingi. Nganga te kisite. Bonzambe. Tozola ba tosaela mbokata. Bon tosaela mbokana na muto azola ba français. Les gens pensent que ceux qui sont chrétiens, sont musulmans, c'est qui a eu une zambété. Qui a? Bah, une zambété. Maman Titi. Bande de bébés, la vie sur ma beauté, ma bakuta bongo, tout ça. Bon, tout ça indiqué massa. Ni n'y recueille ça bango. Les gens pensent que ceux qui sont chrétiens, sont musulmans, c'est qui a eu une zambété. Ezandenge ba ebisa ki bango. Ngana zo ebisa batu. Ndenge ba ebisa ki yo wana tika. Réfléchis par toi-même. Hein? Yo obotami awa. Obotami lipasa. Obotami lipasa ya Congo. Basara ndeni soko obotama pasa. Hein? Mingi bano bazana nzela. Enfants spéciaux bazana nzela. Pour nani on n'a pas compris ce qu'il est. Ah, aza normal te, aza sorcier. Moi il y a 5 ans, ceux qui 6 ans, ça la voyage astral. Baby azana ndoki. Ah ndoki, t'es sa puissance. Il faut qu'on canalise puissance wana na misala ya malamu na nzela malamu so botiki esika yazo kwela so akweki na nzela batu mabe neti ba pasteur bandeko na ba pasteur o mwana enfant sorcier ba boaki na nzela akwepa na akwepa ba shege les autres à qui sous akwei na gang bango so ganga na ba ko utiliser pouvoir na ye. Moi, yo so mona mwana mur ya ata mur ezana 5 mètres 10 mètres à salibo ya pombe aleki côté mususu asotombe esprit ba koma rango donc akomona ta ba véhicule belé masoko ya yemoko ya kobotama siko bango batindi on a misala mabe l'intelligence mise au service du mal. Cette puissance là est mise au service du mal. Vous savez donc c'est puissance wana il faut qu'on canalise on na service ya bien. Siko ndebiso to selaka ba cérémonie ya bana ba bupango. Pona azala côté bien. Po ya za na capacité ya ko kota na mystique ya bandoki, azana capacité ko kota na mystique ya bato bien. So boponele nini pona vie na ye. Biso ba parents, to boponele nini. So to tiki. Allez. La baby mbala moko. Merci beaucoup, merci ingénieur. Félicité. La félicité. Voilà, allez-y. Nenga na pesa merci. Merci na batoyo. Basali singa bakasi. O batindelinga moi ba Mega, José Koudimba, papa Kitwa, papa Kandolo Nduba, papa Rico. Mususu na bosani
Papa Rico, bato mosusu bosani. Bon, Voilà. mais ça merci. Na bato basali sanga. O ba soutenir ngai. Ouais, ouais. Bakoko ya Mangongeli. Bakoko Dema, Bakoko Mususu, Bakoko Kabasu de a soutenir makasi yekutu da découvrir que nazana misala ya Kimpavita. Voilà. Yende mutazako tinda ngai na kolobana na télévision. Voilà. Télévision na kendeki ate. Mutu mususu pasali sakingai mutali boso. Oya tidinga na chaîne ya télévision ezali panafricaniste Norbert Yamba Yamba. Papa prof. Hein? Je pense que Rosalanae, donc on l'a dimanche. Bon, yende mutali boso futela ngai plateau ya télévision. Azoba kende lobaka ka ndenge ozoloba wana kende nazolenga melake quand même. D'ailleurs ku tuté naloba ka bon fruit. Nalo bon, donc toloba ke yemto fola inzela wa. Voilà. Pesinga courage wana. Donc en tout cas merci beaucoup. Nabato wana sanga merci na Nzambe. Nabato na salisi na distance. Vous avez bien nga na pesi bango moi conseil. Nazo sepela na ndenge na moko na ngalobi mama nazoya. Ayeko se rappeler que azaki na ndako na ye côté moko boye puis nazoya na komi na retraite nazozonga na mboka na nga isili ngabi yaka toza kota to yamba yo. Voilà donc Nzamba simba biso. Ouais. Nzamba simba Congo. Makam tozolo ba oyo. To sala concurrence na mutute. Mutu nyonso azana capacité ya osesa Congo. Na ndenga bokoko. Par les moyens parce que il faut effort de guerre ezala. O bazana moyen. Batindela bango ba ration, batinda bambongo, basala ba collecte. Donc par tous les moyens de soutenir armée na biso. Biso tozo proposer de soutenir en haut na bokoko yango nde biso tozo salela. Ouais. Ba pasteur oyo ba ko salier na esprit wana problème ezate baya. Ba prêtre baya. Bangunza oya izmete baya. Donc biso nyonso. Moto atawa zana ba biloko nyonso tuwana po mutu soko za la fanda na ye mais quand des alliés ailleurs se découvrir que na azana talent mo boy. Ouais. Baya kaka. Siko ba ya wapi. To sangana wa. Voilà, merci beaucoup. Merci le contact 084 70 10 403. Pona ba maman problème ezate ba benga kaka atepa na ngai ba ya tokutana. Voilà, merci beaucoup. Azala mutu ya bokoko. Nazon ka muta sentimenté. Voilà. Muta bokoko mi yebi ke azana bokoko. Voilà, merci. Voilà. Merci na ingénieur Ngele Sezaki wana ensemble na ingénieur Isha accompagné na maman Esther qui derrière ba caméra pour te bossa biso malamu. Merci beaucoup à toute la grande équipe ya haut-parleur télévision. Merci na bande konyo sur côté la biso. Là on va passer un petit communiqué bande ko balingaka ko sala ba étant ba zipandenge to lobaka pour na bambisi ba terrain ezali en vente ba terrain ezali en vente. Selon maître Bokolinga, voire même tellement espacieux na bandaku bao balinga déjà bisike déjà nandako ezali kaka yo do bozumo na wana bisiba kitoko déjà bandeko basala basali babongisi déjà malamu na bambisi si possible ndeko lingi déjà yo pe ozwa esika déjà basala bozo komona c'est déjà bien tracé avec un pas d'avance na côté ba document vous aurez mon ndenge nini bandeko bazo bibisa bambisi basala déjà yo moto vous allez déjà na posa ozwa isika ya mai otope ozwa isika o ya ndaku vous aurez mona ba bilili ezali wana ba terrain ezali wana pe ndaku pe ezali donc voilà ça dépend ezali espace il y a 2 hectares 500 si je me trompe pas 500 mètres de plus donc vous aurez mona espace mabele ya kitoko mabele ya pembe. Donc, Mbila, tout ça, vous pouvez en faire un Rolinga. Vraiment, Yango wana, vous n'avez pas contact, bah numéro ils allaient affiché, bandeko bakoki ko benga et puis bakota contact na la propriétaire pour na resolanae na mambo o Italie ko joie Yango. Merci de retour sur ces places. Merci na kokori ko lufungula. Merci mingi na papa Enzo. Merci mingi na papa Konde. Merci mingi na mama na Nosoki. Merci na tata Mosi Abana Neli Mokela.
merci ebele na maman Bibi Cheounou, merci na bino sur bolanda biso ebele bozali ebele la voisine, merci na maman Yvonne Ndiao, merci na maman na biso Brigitte, merci na ba maman Nyon sur botala biso. Quant à moi je vous dis bye bye et on se voit au prochain numéro. Debout Congolais, unis par les sons, unis